Jérémie alobi, je te connais avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Bien aimé, oh comment moutouté pour ça entreprise a bien. Oh comment moutouté parce que votre famille a bien. Oh comment moutouté parce que vous avez une opportunité pour horoscope y a vie. Et ça n'a pas tout bakouta une opportunité ba 1 million de dollars mais ça n'a pas le côté hein. Et ça n'a pas tout bakouta une opportunité ba 100 000 dollars. Bazo opportunité on peut savoir responsabilité gérer biloko ba magasin ba mituka ba bise les gens on peut savoir opportunité ba entreprise gérer entreprise mais ça n'a pas marché zomona parce que et marché te pour nani parce que Dieu n'est pas au contrôle de ce qu'il fait. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Utilité na yo na mokili zala ki nzamba poza ki yo ozala nkone ya malamu obota bambuma en fait que bambuma on a batu ba bénéficier na yango. Nengaka na yebiso solo oza déjà vers l'échec, vers la mort, oza malade dans l'hôpital, oza na mbet hôpital, oza na basom, oza par-ci par-là, na Europe, na Asie, na Océanie, na Afrique, na partout aux Hollandais, yebake, le diable vient toujours semer une mauvaise semence dans ta vie pour nous faire croire yo que yo ozali na nzambe te pe nzamba za te na vie na yo. Donc, rappelé, peu importe ma réalité, ma cambozo, sache que Dieu est là. Et Dieu te considère comme la bonne semence qu'il a plantée dans ce monde. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu, shalom shalom. Ezali Mosali Nabino Baumbo ya Nzambe na kombo ya prophète Eli Makonga na pesi biso sombote ba bazolanda biso par rapport ya tranche o ya émission tozana yango nengna loba na tongo ya lelo sur eloko moko eza très important nazo parler sur thème moko j'espère que tango oyoka yango okopambola Nzambe et Nzamba osala biso bolamu ensemble na yo. Nazolobela sur la bonne semence. Pourquoi nazolobela sur la bonne semence? Maintenant rappelez-vous que osa produit il hasard, tu n'es pas sorti du néant. Tu avais un programme bien établi par Dieu, tu as été prédestiné par Dieu et tu es une semence que Dieu a plantée dans ce monde afin que vinayo na se amabele et passer inaperçue. Ozala mutu oyo a reflété gloire ya Nzambe et peut affecter génération na yo ou affecter un millier na yo, quartier na yo ou affecter famille na yo. Voilà pourquoi je voulais parler de la bonne semence. Mbumaton kono eza ya malamu, ezalaka na besoin mabele o eza pe ya malamu po ebota malamu. O mabele ya kolona nkona wana ezaka Nzambe ye moko. D'ailleurs, il a fait de toi une semence lui-même la bonne terre. O ko semer vie na yo pour que vie na yo ezala béni. Par rapport à la mission Nzamba Pesio, pe na temps o Nzamba tio na mokili. Nenga totanga liloba Nzambe mokie pour te comprendre qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui. Dans le livre il y a Matthieu chapitre 13, dans verset 25 au verset 28, Bible zoloba na biso boye. Na bandeli Matthieu chapitre 13 à partir du verset 25 qui nous na verset 28, Bible le biboye. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et s'aima livré parmi le blé, et il s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait, donnait des fruits, livré Paris aussi. Et le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans les champs? D'où vient donc la mauvaise qui est livrée? Et il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allons arracher? Non, dit-il, de peur qu'on arrache les vrais et vous déracinerez en même temps le bleu. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez en gerbe pour le brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Voilà pourquoi Nangana lobela sur la bonne semence. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible Zolo Banabiso Lobi, il y avait un homme, Oyo na kati ya elanga ye, alona kinkona na ye, pe Bible Zolo bezala kinkona ya malam, la bonne semence.
Mais tant que basali bakei ne langa bien aimé, bakei pour bakende kotala ndenge bankone botaki baye komona ke na kati yankona obalonaki bakuti nankona o bazobenga ivre matiti ya mabe. Et na rapport na bango bazongi na yango et pas ya mukolo bilanga ba ebisie maître n'a-t-il pas semé la bonne semence parce que tu es réaliser place au sema qui bonne semence to moni na semence ya mabe et boti na pembeni na yango to kende to longola yango na kati ya bilanga. Bible zolo bana biso ke mukolo bilanga aboyi ba longola yango alobi totika nkona ya mabe na ya malamu ebota ensemble. Tant ya moisson ekokoma bakotinda ba moissonneur. Otinda ba moissonneur pona musala ya kolongola o ezali bleu pe ba séparer yango na ivre. Bien aimé, je vais te parler d'une chose. Quand la zolo balobi que tant bazo pese rapport que ezali na matiti ya mabe na kati ya bilanga alobi c'est l'ennemi qui a semé cela. C'est que le maître yemo azo reconnaître que sema qui connaît malam, mais l'ennemi aussi est venu, il a planté une mauvaise semence. La vie que tu vois aujourd'hui pour ta vie, ce n'est pas ta vie. Makamozo vivre lelo na bo moina yo eza ya yote. Parce que na kati ya programme ya Nzambe, Dieu a prévu de bonnes choses. Bible lobby, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de bonheur et non de malheur. Makambozo vivre lelo eza penser à Nzambe te. Ba réalité zo vivre lelo makambozo kutanango lelo eza penser à Nzambe te. Dieu a de bonnes pensées pour toi parce qu'au départ, il a fait de toi une bonne semence. Utilité na yo na mokili ezalaki Nzamba pozaki yo ozala nkone ya malamu obota bambuma en fait que bambuma wana bato ba bénéficier na yango. Nengaka na yebiso lelo oza déjà vers l'échec, vers la mort, oza malade na hôpital, oza na mbete hôpital, oza na basonde. Oza par-ci par-là, na Europe, na Asie, na Océanie, na Afrique, partout aux Hollandais, le diable vient toujours semer une mauvaise semence dans ta vie pour nous faire croire que yo ozali na nzambe te pe nzamba zate na vie na yo. Donc na rappelé peu importe la réalité, ma kambozo mona na kati ya vie no sache que Dieu est là. Et Dieu te considère comme la bonne semence qu'il a plantée dans ce monde. Nzamba bongisa nyonso pona yo ya malamu. Mais sauf que l'ennemi apparaît pour nous semer ma ben na vie na yo. Et là on a zo sepela na nzambe za nini. Quand ba serviteur bazo pesa rapport ba lobi to kuti nkona ya mabe to kende kolongola. Mukolo bilanga lobi bango bolongola te botika yango et croître ensemble. Bien aimé, il est possible que tu vis avec des sorciers dans la même maison. Et ça possible au vanda bato mabe na libota moko na ndaku moko. Bible zo préciser l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Yeba yango na vie na yo. Okobotama na papa azana misala mabe, obotami na mama azana misala mabe, obotami na bandeko bazana sorcellerie bazana misala mabe, obotami na famille bitumba, obotami na ba famille ba réalité, o mekaliba les simbakate, voyage simbakate, nyonso zo sala les simbate, menenga rassuré yo, yango elongo liyo te bonne semence, ozaka une bonne semence entre les mains de Dieu. Il y a des fois nzamba yebi makambo salaka. Ce que zana batu ba résister na vie na yo na libota na yo nzambe peut-être atiki yo po yo réussir ozala mutalibo soit ko réussir na vie na yo pe na famille na yo ezana batu baza ba canal ya bénédiction ndenge na zolo banozola na oza canal ya bénédiction epai na nzambe pe epai na bato et yeba ke vie na yo ekotambola ndenge moko te tu auras des coques à jambes mais yango elongoli jamais plan penser pe plan ya nzambe na kati ya vie na yo bien aimé ndenge na yebiso loko moko ya motu esengelo yeba. Mukolo bilanga zolo balobi ba serviteur baza na droite ya okende na bilanga po ba longola nkona ya mabe alobi botika yango ekola ensemble ozo évoluer ozo kutana ba problème ozo émerger ozo kutana bitumba même na kati ya ndaku même na famille na libala na yo na belle famille na yo rien ne marche na mosala na bureau rien ne marche okomi koluka koyeba soki ozali babe to nzamba yo kakota moi je te dis Dieu t'écoute Dieu t'attend mais il a dit ceci laissez tous ces semences croître ensemble. Nengna yebisa yo eloko moko est important saisir yango. Bible zolo ba mukolo bilanga zolo balobi botika yango ekola ensemble parce que tango ekoya ekozala tango ya moisson. On a tango ya moisson to kotinda bato na bilanga. Et azo préciser bien alobi ke akotinda ba moissonneur baza ndenge mona ba serviteur te. Ba serviteur baza ki ba envoyer mais ba moissonneur baza bato baza spécialisé ya ko arracher to ya ko pikola semence ya malam. Et ba yebi ndenge nini ya ko séparer semence ya mabe na ya malam.
Il peut y avoir aussi basale anzambe baleki na vie na yo. Ko za la pe basale anzambe ba défiler dans famille na yo avec ba problème aux anango, avec ba réalité aux anango. Mais na yebisio à chaque homme de Dieu, Dieu a mis une spécialité. Là je te promets. À chaque homme de Dieu, Dieu a mis une spécialité. Ce qui n'a domaine oyo, ozali ko souffrir. Peut-être mon salimo quoi le cas qui ça n'a pas marché, mais moi je te dis, essaye encore. Et au cas où sangai, mo musu nazo tanga na ba publicité ya batu ya ba masanga pour ne pas citer le nom. Na moni concours bazo sala, sui mutameli atel na bouchon, azio le côté ba komira essaye encore, c'est qu'il doit encore essayer. La vie aussi nous offre les chances d'essayer encore, moi je te dis, ce qui est vrai. Même Dieu lui-même appelle ça abisso chance. Il y a qu'à essayer encore la vie. Bible les belobini. Et le ne pensez plus aux événements passés. Considérez ce qui est nouveau. Parce que dès le point de départ, nous avons banda musala sika la vie na yo. Mais pourquoi tu le ozo kangamara na problème aux anango? Pourquoi tu le zolé là? Pourquoi tu le zolé là pour la famille na yo? Zolé là pour la libota na yo? Pourquoi tu le zolé là pour la problème aux anango? Moi je te dis une chose. Crois-moi certainement. Nazo ebisao eloko o. Toi, tu n'es pas une mauvaise sémence. Tu es la bonne sémence. Tu as été créé pour une mission sur la terre. Tu as été créé pour réaliser le plan de Dieu dans ta vie sur la terre. Et ça n'est belé déjà sous menace et avortement. Comme lukaba avorté le kwanza mais na quatre parce que rien ne marche. Mais moi je te dis une chose, peu importe les réalités que tu vis, ça va toujours marcher parce que Dieu est au rendez-vous de ta vie. Ayebio malam, ayebio na kombo na yo, ayebi nenga benga yo. Bible zoloba, nzamba zoloba na Jérémie alobi, je te connais avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Bien-aimé, oh comment moutute pour ça en entreprise à bien. Oh comment moutute parce que botem na famille à bien. Oh comment moutute parce que kuta na opportunité pour horoscope ya vie. Et ça na batu ba kuta na opportunité ba $1 million mais ba ça na ngolo côté hein. Et ça na batu ba kuta na opportunité ba $100,000. Bazo opportunité on peut sa bango responsabilité gérer biloko ba magasin ba mituka ba bise les gens ba peut sa opportunité ba entreprise gérer entreprise mais ça pas marché zomona parce que et marché te pour nani parce que Dieu n'est pas au contrôle de ce qu'il fait. Voilà pourquoi moi je vais te dire une chose, Dieu te garde pour des grandes choses. Nzamba zo garder pour na ba grandes choses. Azo garder yo pour na makambo ezoye ya minene. Nzamba azo garder yo pour na élévation. Azo garder yo pour na génération ezali koya. Dieu te garde encore. Alobi botika yango et croître ensemble. Tant ba moissonneur ba koya, bangonde ba yebi comment séparer le blé et l'ivraie. Or, ce que tangi na makomi ya Nzamba romona ke, c'est lui-même qui est le moissonneur. Parce que la Bible dit il moissonne là où il n'a pas sémé. C'est toujours lui le moissonneur. Il est celui qui donne la sémence au sémeur. Il est lui-même le sémeur. Il est lui-même le moissonneur. Ce qui veut dire que Dieu a le contrôle. Il y a vina yo mobimba. Peu importe bata ba moment beta pozo le kanango. Nzamba zana contrôle. Il y a vina yo mobimba bien aimé. Ne t'inquiète pas. Comme tu n'samate pour na lobi na yo. Nzamba zana contrôle ya nyonso. Il est lui-même celui qui donne la sémence au sémeur. Il est le sémeur lui-même. Il est le moissonneur. Ayebi ndenge nini ya kokabola temps ozo le kanango na temps o azo nga kotsa yo par rapport à saison ya bénédiction na yo. Alors ne sois pas pressé. Bible zolo belobi Dieu ne vient pas avant, il ne vient pas en retard. Le Seigneur vient toujours au moment opportun. Au moment opportun ko kanaka ta vie na le moissonneur se présentera parce que c'est lui qui a les spécialités ya ko séparer un kona ya mabe pe kona ya malamu. Voilà pourquoi na ngana rassurer yo que tu n'es pas la mauvaise sémence, tu es la bonne sémence. Dieu compte encore sur toi, le monde compte sur toi, les hommes comptent sur toi. Je vais te dire, ta réussite, c'est la réussite de plusieurs personnes. Vous savez, réussite na yoza réussite à Batubele. Batubele ba vina bango za okangama bazo zelaka yoso bongi ba vina bango pe bongi. Batubele ba vina bango soki yo changer, ba vina bango pe changer. Alors n'abandonne pas, n'abandonne pas. Nabi koza na menace avortement. Ozolingo avorter le kwanza mais n'avorte pas. Tu veux avorter la sémence de Dieu en toi, n'avorte pas bien-aimé, n'avorte pas. Si tu lis dans la Bible, en Exode, les femmes hébreues étaient fortes. Tant dans la Bible, les femmes hébreues étaient fortes. Parce qu'avant, les femmes accouchaient, bien aimé. N'avorte pas. Tika zemi yanzambe. Oezana kata libumunayo. Et koksaba mwana yango. Kozala pressé na vite. Kowele la mutute. Ozosa la course na mutute. Par rapport à makamzamba ebisayo. Par rapport à ma kamzamba zobengela yo, ozo sala course na mutute. Muta so mutuka lelo aleki yote, sauf qu'il y a son bien d'avant. Muta so minda kulelo aleki yote, sauf qu'il y a une opportunité son bango avant. Et puis na rassurer yo, tant bango ba resom, tant yo resom ba marque bango ba sombate.
Osomba ba modèle au bango ba sombate, mais Okosomba modèle Yassika. Ce qui veut dire il y a des nouvelles choses où Dieu est en train de réserver pour toi et pour moi. Na promettre yo que tu n'es pas une mauvaise semence. Tu es là. Merci beaucoup. Donc, numéro Nabiso Ezali, que tu es une bonne semence, mon frère. Tu es une bonne semence. Que ça l'erreur par rapport à la réalité oyo osokuta nango na vie. Que se décourager te kolembate. Tu es une bonne semence entre les mains du Seigneur. Dieu compte encore sur toi. Et Dieu compte encore de faire de bonnes choses. Dieu compte encore de faire de grandes choses pour toi. Que se décourager te. Nzela no ezamulai, nzambazana yo. Tant ya moisson et bandit déjà kokoka na vie na yo. Yeba que lui-même et les moissonneurs akoya ko séparer, ko tia ivrer à côté, ko tia blé à côté. Nga yebisa yo que comme tanzamba nga séparer na mabe, a séparer na ba temps pe ba réalité ozo le kanango. Et comme tanzamba séparer yo na ba conditions ozo vivre. Et comme tanzamba séparer on en connaît mabe balona pona yo, nyonso mabe batia pona yo. C'est votre humble serviteur, prophète Eli Makonga. Il y a l'église Serefo, centre de la restauration par la foi et l'onction. Benga biso na ba numéro o kozwa biso to kosolola. Yo mto so komi déçu, komi découragé. Ko boa ka semence na yote parce que Dieu compte encore sur toi. Ko boa kan kona na yote, nzamba zo compter sur yo. Benga biso na ba numéro kozwa biso tout le temps kosola na biso. Numéro o toza ko salela WhatsApp, numéro na ngai moko ezali 00243 na bandeli 00243 90 46 13 594 00243 90 46 13 594. Deuxième numéro na ngezali 09 95 17 97 22 na bandeli 09 95 17 97 22. Ba numéro na so bengi biso kozwa biso pour la prière, kozwa biso pour la soutien exhortation na yo, kozwa biso pour osolana mosali ya Nzambe. Avec ton problème, tout est possible avec Dieu. Nengna rappelez que rien n'est impossible à celui qui croit. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Il est vrai que Dieu aza déjà na nzela ya ko changer réalité ya vie na yo, ya ko changer problème ya vie na yo. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Bande kono bazolanda biso na Europe, na Asie, na Océanie, na Amérique. Bino nyonso bisika bozali eba ke loboko Nzambe ezana likolo na longwete. Quelle que soit la réalité zo vivre. Nzambe alola apambola biso na émission prochaine tokutani. Ko hésiter te ko benga, ba téléphone eza ouvert pour na kolanda yo. Bye bye, que Dieu vous bénisse. IHP Media, la chaîne qui vous éduque.